mutalie faire Oh, faire alien neni tu as plutôt sous. Faire alien neni. Papa bongo faire teti billet producteur wana zo bet safali kuna billet zo tekama. Faire ko luka ina dans bototi. Fali Pupa na Ken Piana ndenge ba lei producteur na bango moko bakomi kosamba kino ferende abomi producteur ya Fali pour faire rigola concert na ya Londres zaki 7000 places bat basumaki place te yango fera yoki motema kanda asangani na banganga ba lei producteur ya Fali boyoka bino moko na monoko Ken Piana ezanga te eza Fali na bureau na ya Empire du Mal Aneti producteur mutalie faire Oh, faire alien neni tu as plutôt sous. Faire alien neni. Papa bongo faire teti billet producteur wana zo bet safali kuna billet zo tekama. Faire ko luka ina dans bototi. Ah. Bon, ce qu'on s'en fait à l'ouko na butu, bon, oya biso ikono mune toza na yo permettre que l'on ait quelqu'un de moi. Na makambo eza intérêt pour nae. Bongo fali azanzambe po abando contrôler via producteur. Soki faire azo luka na butu. Donc, faire pas go. Ah, mais habito, il faut y payer. En tout cas, bon. Muto to ko soufone ki aliye ko za ra faire na banganga na ya po faire nde mutazana azana shoki moko ya munene na Londres. Mais oui que auto arena. Oui que auto arena o des autres déranger quand même artiste Michel Bella Congo à part faire et habito. Vous dérangez là nous faire pour faire ça qui sale à 7000 à tegi ba billet ce qu'on fait producteur wana qui osé ba 20000. Il fait ça a déjà dérangé la production wana via fallu. C'est quoi selon yo pour concert ezali na mois de novembre. C'est quoi toi na mois d'août. Donc attiré na ba 2 mois pratiquement pour beta concert wana. Selon yo concert wana vous allez maintenir pour ba billet tekamaki déjà ou bien comment? Eza déjà content salema ki bilo no c'est betama. OK. OK. Merci beaucoup ya Pito. En tout cas, c'est pas le makas. Bandi on a zali ken piano makizembe. Bino yebi kaka neto so na Pito, on a zali ki Pito. Merci à trop. Donc en fait, liweza normal. Parce que la moni déjà awa batu ba komi ko s'accaparer na. Ngai awa na ye awa po na zu muta Londres muta bengi ngai. Muta Londres bengi ngai. Abisinga oh mo ibaka mo zo le katenga binini. Habite non à en Londres to tu koyoka ke to wuti koyoka. C'est pas une confirmation. Et fallait pour pas peine na poster na poster te. Bon, fallait pour pas aza le ko la produit. Producteur aza produit rien. Donc c'est normal à poster, to pas ko poster te. Mais à poster pour na communiquer na ba fanatique na ye, ba meloba na bonne musique, problème o ekoi pour na makambo etali Auto Arena, le double Auto Arena Falabek, dans le mois de novembre. Mais Mouta Londres lobby, qui apparemment, il paraît, producteur a pété crise, et la crise ouana et le miemba moi. Liwa, to botamaka, to zokola, pour lobby to kende. Tu yaka na mukili opo na lobby token. Tu yaka na mukili oyo lobby poto kende. Na tango ya bakoko na biso kuto omona ke bango bazako zwa pina batamu ya ba okufa te bakufa après monsieur okufa après 100 ans. Mais biso lelo bozomona même ba jeune bazali kokende. Ezali te pona Fali azali artiste et musicien. Que soit le Camboué côté naïe, il y a que non, l'artiste est musicien. Non, il y a des artistes comme Fali Pupa atindi Ken Piana ayako défendre ndenge abomi producteur naïe. Boyo kabino ko Ken Piana lobikino faire nde moto abomi producteur a Fali pour faire anila ki concert naïe à 7000 places na Londres. Basumba ki ba billet yango faire ki mote makanda na banganga na faire babomi nani Fataki producteur a Fali. Mais pas jusque-là. Faire na Fali, il n'y a pas de relation. Parce que la raté, parce que la route, montre la musique na kwe naïe, montre na public naïe, montre na fanatique naïe.
ya nini fere gola kino koboma producteur ya Fally po aganye nini tomoni ke bozoluka boboma fere na moi ezokoka te boluki fere na butu ezokoka te yango bokomi soki bosali makambo na bino kuna ifo boya kolatisa yango fere boya kopakola yango kombo na fere producteur ya Fally batikala kokutana na fere batikala kotisi ata relation moko na fere posiko fere akoboma ye mpona eloko nini fere akoboma mwana bato po aganye nini des fois tosalaka chronique oyo esepelisa bato tosala bacontenu mpona koinforme bato na ndenge ya bien koya kolamuka na ntongo tozwa affirme yango bien na televizio keno fere moto abomi producteur ya Fally fere akoboma producteur ya Fally na raison nini ozopousse raison que non lokwa fere tiaki concert na Londres esimbi te ya 7000 place bato basombi babillet te yango fere egolaka mote makanda na banganga na ye baki koboma producteur ya Fally mais non biso toyebi bien trop détaillé avant Fally abeta Stade de France ewingi akufaki te avant abeta kuna baovondo avant abeta baparle la défense arena mwasi na idora akufaki te alors bozala makambo ebele esalemi na groupe na bino bolingaka kolobela yango te soki lokwa boza na mposaka bopousse fere azonga na actualité aloba eloko moko to asala eloko moko komisa bozwa yango bolela yango mbongo mais fere gola fandi na ye kimia amaske me bapublication Instagram na ye nyonso wana tu esala bino motema pasi siko pasi oboyokaka wana na place ya fere ezalaka pasi ya nini po bino nde bokondana fere bino nde bosala bacampagne fere azala fere lelo te fere alimwa bosi botubeli me bato botubela masumu na bino me bozokontinue toujours kaka kokosela moto makambo kokosela fere makambo ki ale producteur ya Fally po ke boganye nini po boganye kaka na base po bato batala bino po bozonga na actualité ça ne passe pas comme ça biso toza bacréateur ya contenu oyo toye mpona kocréer contenu mpona koprotéger artiste fere tozocréer bacontenu te mpona koyebana et parce que trop c'est trop bozalaki na avance ki biso po boyebanaki à l'époque mais koyebana na bino eyebanaki na désordre eyebanaki na lokuta eyebanaki na mensonge eyebanaki na makambo nyonso mabe désordre e bolingi toujours tocontinue na désordre wana e musique na biso koavance ndenge nini culture na biso koavance ndenge nini moto famille na bien asali crise cardiaque mais bino bobi ono asali période ya longue période ya maladie po bomaske information po tomoni ye na artiste bokumisa ye wana baleki na télévision il y a même pas une semaine ndaye kokufa parce que fere aloki na eloko nini fere aza na Europe te fere aza na Paris tokoloba moto aloki fataki moko eza Fally Ipupa parce que ye nde bazalaki na ye esika moko na télévision à partir ya télévision nde aloki ye po fere akomi na Europe te akoloka ye ndenge nini kindoki ekobima jamais na Kisasa awa ekatisi ekomi na Europe esimba jamais moto aloki ezaka moto azalaki pembeni na ye moto baliaki na esani moko moto bapesani ne mbote moto basali ne makambo fere amoni ye te bamoni na fere te fere aza na Kisasa fere aki na poto te ça fait soki un mois yango fere akina na poto te azalaki na Congo central abimi na Congo central aye Kisasa abimi Kisasa aki na Coloise akomi na Europe mokolo nini waki kopesa aloka nango mwana bato akufa moto aloki fataki ezaka Fally po Fally nde bazalaki ni ya cela quelques jours na plateau de télévision après nde tokoka liwana c'est-à-dire Fally nde moto abomi parce que fere akoboma ye baza na relation na fere te baza na conflit na fere te basoni mpe na fere te bayibani mpe na fere te bakutana na fere face à face te bo fere akoboma ye po aganye eloko nini batikala jamais kokolabore na fere mais bato ebele fere akolabora na bango baescroka ye bambongo aboma bango te kaka moto atravaille na ye te aza ne mpe na relation te ndakini koboma ye mais non tochangeaka tokomaka bato toza bato mikolo tosala biloko oyo esepelisa bato ntango toloba na miso ya bato eza masolo tobeta eza masolo ya bien esepelisa bato non pas teke masolo tokobeta mpo ya kotia bafamille na bato en difficulté yango tomoniki bino ozokoka kosupporte fere te
mpona kosupporte fere bozokoka te parce que réussite ya fere ezosala bino motema mpasi bino botiaka point ya vie ya fere ki fere akosala eloko te tosala campagne mpo toboma carrière ya fere lelo susu ekomi fere akomi susu victime de nouveau na makambo oyo aza na kati te yali producteur afali akoki kolia producteur afali na ndenge nini baza na relation na producteur te batravaille na ye te producteur wana tikala jamais koscroquer fere batikala jamais kozala même na contacte même ata na simple message batikala kokomana bofere koboma ye na base nini eloko tomituna yango wana c'est-à-dire que tosalaka bacontenu te kaka mpona kosepelisa bato mpona basentiment na biso mais tosala bacontenu mpo etikala na mito ya bato kini topesi bainformation contenu na biso eza bacontenu oyo ezopesa information ya mboka ezopesa actualité na ndenge ya bie non pas teke mpona kodétruire bavie ya bato oyo baza na problème na bato te